de supplication avec les actions de grâce. Prière sans les actions de grâce n'est pas prière. Continuité Zani. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le ressuscité. Kimia oyo nzambako elekiba kimia nyos elekiba mayele nyos nzambako pesa biso yango ekobatela mitema na biso pe makanisi na biso kati na Yesu. Or nzamba salelaka mutu aza na kimia. Mutu soko mirmiro za kuagite nzamba kuagite. Les actions de grâce. Renversons le pur de la vie. Voilà la pensée que Dieu m'a même mis à cœur de partager. Nalaki sur le pourquoi. Comment nous devons renverser le pur de la vie. Le pur roi Nezala qui renversait tant Mardocha Kota qui priait et gêne. Tant Esther a mobilisé ba juif nyoso ba gêner ba prier. Sangi sabaleki na yo botala bitumba ya famille. Botala obatele misela bino na famille. Banda tata kenda, banda mama kenda. Famille pesa bino mokongo. Famille botola bino bozu ya tata. Et télémiseli bino déception. Et télémiseli bino amertume. Quand on a jeune prière. Sangi sangona action de grâce. Et kokwe isa nyoso yo ba télémiseli biso nano. Seigneur, je bénis ta parole. Liloba na yo bimaka pamba te sanke zonge pa ina yo sala musala. Na sambeli accompagné parole. Et bikisa mon Dieu mon roi. Promoteur à chaîne foyer naï. Ba projet naï. Ba sali naï ya EHP. Et sa mon lili nyoso ba telemisa kia kufa liboso ya Charlie pe bandeko nyoso bazali kosala musala noir ekwisa yango. Seigneur bisika babongisa kiliwa po ete yo la résurrection et la vie longola liwa pesa biso vie na reste ya avril, mai, juin, juillet, qui non le 31 décembre, Moïni a quitté sa biso na cité. 2023 Kangabi sauté, 2023 Kundabi sauté, 2023 Lelisabi sauté, au nom de Jésus-Christ. Visitez peuple nayo. Kunyo soba bongi saki, que chaîne oyo. Et koufa babone bazala diminuer nzambe na longoli yango tika cheno e matali susu makasi babone babakisa makasi pe batu ba mona loboko na yo. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté yezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer
lancer message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Jésus, na ba moment noir, tombola yes, soki molile yesu akolongola molili, akopelisa polene na vina yo, akongengisa polene na vina yo, tombola ye, tombola ye, tombola ye, ndenge toyemba, tombwama, tombwama na yo Yesue, alléluia, to tombola ye. Bangona kindoki biso na nzambe Yesu atombwama bangona magie biso na bonzambe Yesu akumama de génération en génération. Comment devons-nous renverser le pur de la vie? 1. Il faut revêtir les armes spirituelles. Parce que makambo belo diable a télémisé la kabiso. Et c'est le temps que des soldats spirituels. Chrétiens à soldats. Soldats na bitumba kendaka na tennis civil tar la takanza komba. Azala équipé. Atika molimo na nzamba la tso na bibunde la molimo. Totanga 2 Corinthiens 10 4 à 5. Place na ogen de gochité. Ton la ta bibunde la molimo. Bibunde la molimo c'est la prière. Prière ezali arme. Offensif et défensif. Oza ko attaquer pour ozali ko se défendre. Ta foi na yo ezali bunde la molimo. De ba bengi yango bouclier. Bouclier. Pour éteindre les traits enflammés du diable. Kondimana yo ekosilisa ba moto ya mikie wana satana bwaki la biso. Po biso tozala nzambo to bengi le feu dévorant. Le feu dévorant. Moto ezikisaka. Moto epanzaka. Bisika ba salelo ba réunion. Pour ba détruire ba kitiso na se. Kake ya lole beta bango. Bouh! Moto ya nzambe panza bango. Bouh! Au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 10, 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Place nazo kende na rochité. Yoka magambalobi. Na banda, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ceux tozo tambola na bomoto. Bitumbo to bunda eza nzoto te. Eza bitumba molimo. Nous devons identifier tous ceux qui nous combattent. Esther, Mardoché, ils avaient identifié leur ennemi, c'était Aman. Et pour Balonga, Esther a lobby na Mardoché, Ngai, étant que moi si à roi, nazo gêné.
na ba servante na ngai 3 jours à jeûne alongoli ba or alongoli bilamba ya talo akoti mabondeli pe jeûne elongo na Mardoché prière jeûne ezali de force o esalaka chrétien amene vie yelonga na se ya mokilo. Parce que vous savez pourquoi Esther avait dit malgré la loi j'entrerai chez le roi bazalaki ndaku moko mais plus de 30 jours Esther azalaka na roi mbetu moko te. Mais yo bando bala ou néglige prière. Bando zo musalo néglige jeune prière. Okoma kolanda batono Yesu a jena pona biso. Yesu alobi olingi alandanga meme kulusunai. Mardoché bakotaki na profondeur ya olukanza. Bible lobi car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bibundelo tozo bundeza bibundelo to monate basoda mapinga mokili bazanango. Mais elles sont puissantes. Bibundelo esengeli to la teza ya nguya, ezana nguya ya nzambe. Prière ezanguya. Kondima na ye ko komisa yo mwasi mubala kondima. Kondima na ye ko déplacer ba montagne. Kondima na yo ko kwesa ba obstacle ba barrière. Kondima na yo ko mema yo na percer. La prière et la foi ezali moko ya ba arme spirituelle. Esengeli to lata ya. Lata bibunde la molim. Lata banti bala molim. Sukuma kweisa renverser. Kweisa ba condamnation na famille. Kweisa ba hôtel na famille. Ndenge je dois kweisa ki hôtel la ba. Kweisa ba mpoke ba njungu ya kindoki ya poison. Oyo ba telemisa na ba famille ko détruire ba vie ya bato. Ba njungu wane kwe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bibundela molimo tozolat. Eza po ekweisa ba mabaka ya makaso ba telemise la bus. Ba mabaka. Nous renversons le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tokwe isamutu nyonso oyo azo raisonner lo maba longola mwana no na vie. Alongola vie na yo na mokilo ya se. Avant le temps. Mutu nyonso azo kaniselo mabe makanisi wana esalama te kokisama te. Pour Bible lobby, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bando ki nyonso ya famille bazo kaniselo mabe, makanisi na bango ezali ya Yesu te, ezali ya Nzambe te. Renversons le pur de la vie. Pona ko renversango esengeli tolati samana bibonde la molim. Esther n'a bon moto pas au sengo audience. Esther a comprendre que likambo esengi muto akufa batu bakufa. Oza lisusu likambo ya roi te. Pour Rwanda asa signaki. Apesi pouvoir na man. Ayebagi te ke mwasi na ya za juif. Or ordonnance loi wane sengela ki juif nyoso akufa. Na Esther mwasi na ye. Babongi selio mobeko moko na nole la mwasi, ole la mubal, ole la bana, eko salamate po ute pa Nzambe te. Na kombo na Yesu ekwe. Et na soukisi matea nangai, renversons le pur de la vie. Comment? Par les actions de grâce. Par les actions de grâce. Tobenga mitangu nyoso ya kopesa Nzambe matondi. Matondi.
na pe mazopesa biso yaya bato bakei tokoti ba janvier ba avril ba avril o tokoti février mars de mort toyeba kopesa nzambe ba matondi ba action de grâce. Action de grâce, expression ya reconnaissance ya onzamba zo sala na ba vie na biso na ba famille na ministère na kata mabal tous à la reconnaissance ya kozongisela nzambe ba action de grâce ya kozongisela ye na ba adoration na ba louange na koloba na nzambe merci. Et l'action de grâce, c'est aller peut former ya ba offrande. Oyo moko décido lobite makambo nzamba salelingai. Tala ongana ozongisela yi. Tala ongana ozongisela na vie ya pasteur nangai o encadrer nga lelo ba mari de nuit ba kwei na bali na lati alliance. Pasteur nango na otika ete, pasteur nango na olatisa ye, pasteur nango na koleisa ye, pasteur nango na kota vie na ye à l'aise. Parce que nanzela na ye na moni loboko nzambe. Lokola femme sinamite. Atali bolam. Oy azui nanzela prophète Élisée à reconnaître qui est Élisée pour lui. Alobi na mbalnete tatondenga matak. Aouti boake montana Carmel akiti te tato tole isaye balongwana balobite soka lia lembi ah biloko esile na nzela totongela endako bola monini yo zongiselaka pasteur na yo oazo te yo même parole oazo soutenir yo oazo loba na nzambe akoya te asambwa te akufa te akelela te ozongiselaka pasteur noni ingratitude action de grâce elongola liwa na tangu ya Israël bazobunda 11 contre 1 à Benjamin. Mais tangu Israël a subi 3 défaites bakoti na profondeur baluki nzambe na jeune prière pembeni ya mwana ya ronganga nzambe pe baye na action de grâce de victoire yaki. Action de grâce elongisaka talo bela malade yo bela ba malaria ngano to bela ba 6 plus ba 4 plus ekota batu musuna kunda mais yo bika en retour au pesa nzambeni. Tanga livre Esther au mona tangu situation ezalaki renversée ba ofraki na nzambe ba sacrifice d'action de grâce. Des Philippiens na suka na Philippiens 4 zoloba ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Dieu, par de prières et de supplications, avec les actions de grâce. Prière sans les actions de grâce n'est pas prière. Continuité Zani. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le ressuscité. Kimia oyo nzambako elekiba kimia nyos elekiba mayele nyos
nzamba kopesa biso yango ekobatela mitema na biso pe makanisi na biso kati na Yesu. Or nzamba salelaka mutu aza na kimia. Mutu soko ozo murmure oza koagite nzamba koagite. Les actions de grâce. Renversons le pur de la vie. Voilà la pensée que Dieu m'a même mis à cœur de partager. Nalaki sur le pourquoi. Comment nous devons renverser le pur de la vie. Le pur roi Nezala qui renversait tant Mardocha Kota qui priait et gêne. Tant Esther a mobilisé ba juif nyoso ba gêner ba prier. Sangisa baleki na yo botala bitumba ya famille. Botala obatele misela bino na famille. Banda tata kenda, banda mama kenda. Famille pesa bino mokongo. Famille botola bino bozu ya tata. Et télémiseli bino déception. Et télémiseli bino amertume. Quand on a jeune prière. Sangisa ngona action de grâce. Et kokwe isa nyoso yo ba télémiseli biso na no. Seigneur, je bénis ta parole. Liloba na yo bimaka pamba te sanke zonge pa ina yo sala musala. Na sambeli accompagné parole. Et bikisa mon Dieu mon roi. Promoteur à chaîne foyer naï. Ba projet naï. Ba sali naï ya EHP. Ekwe sa mon lili nyoso ba telemisa kia kufa. Biboso ya Charlie. Pe bandeko nyoso bazali ko sala musala noa. Ekwe sa yango. Seigneur, bisika babongisa kiliwa. Poete yo la résurrection et la vie. Longo la liwa. Pesa biso vie na reste. Ya avril, mai, juin, juillet. Qui non le 31 décembre. Moini akiti sabiso na cité. 2023 kangabiso te. 2023 kundabiso te. 2023 l'elisabiso te. Au nom de Jésus-Christ. Visitez peuple na yo. Kunyo soba bongi saki. Que chaîne oyo. Ekufa babone bazala diminuer. Nzambe na longo liango. Tika chaîne oyo matali susu makasi. Babone babakisa makasi. Pe batu bamona loboko na yo. Na nzela. Na basaleli na yo nyoso bazoya kosakola sango malamu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na pamboli mosana yo. Koko Israël. Olobi ouvre ta bouche, je la remplirai. Na fungola ki monoko na ngai. Na senga ko butu ya lelo nzambe. Kelite ya oyo. Emema un grand témoignage. Na babone nyos. Bakolanda yango. Mutu nyoso akolanda yango pendant 2, 3, 5, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Azala saisi na puissance à Saint-Esprit. Azala visiter na ba ange naï. Au nom de Jésus. De na pamboli. Peuple naï. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête Pascal. Jésus est vivant. Il revient bientôt. Osan église te kende église. Osan église te kutana na révérend Koko Israël. Numéro nanga 091 00 71 265 091 00 71 265. Obenginga na orienté Olandanga l'église. Na pamboli nzambe
Parce que mokolo ya lobi ezali mokolo moko inoubliable pour ma vie. C'est le jour de ma naissance et c'est le jour où je pense qu'un jour Jésus azalaki ressuscité pour ma vie et pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.